musique na biso pour percer ezaka moi passer. Mais comme biso tozaki na bakombo nazalaki na kizalanga moko te na kenda kuna na babia ndonga shokuruma sananga betaki musique ya quartier la te kuna nga nazo beta Victoria tokenda na bazobozi bango bakufa batika biso vous comprenez. Donc makambo yo mère na musique a fourmi tango zonga sous deuxième émission nanga roba souhaiter ça na raison akanga mana grand prêtre oya créa les colonnes c'est tala ndenge zomona banzete ezaka na couleur à vert militaire depuis to botamati lelo tala ndenge zomona ciel bleu ciel depuis to botamati lelo c'est que grand prêtre existe aka ngana benga ke premier artiste numéro 1 na biso ya monde c'est Dieu biso to ba petit Dieu minuscule pourquoi nga petit Dieu na paka na opaka nani Raph Ngindu, le présentateur de la force créative Congo Promo. Ça la force militaire de Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Je viens juste vous annoncer qu'il y aura un grand événement qui va se dérouler à Montréal. L'évangéliste Kamboudu Walesa va venir faire une grande conférence ici. Donc j'invite tout le monde, les jeunes, les papas, les vieux, tout le monde. Nazobenga bino pour la croisade nene koleka na kati à Montréal, na Canada. Venez, parce que ça sera un temps de guérison, un temps de miracle. Vous qui avez des problèmes, vous qui, je ne sais pas quelle situation vous avez actuellement, venez. Nazobenga bino boya. Oh non, ça a un problème. Songolo pakala maladie songolo oh kendo hôpital mo na kateyaka. Pour le boko la nzambe za moku c'était pour na kobikisa. L'adresse ça sera au 6700 rue Transcanadienne, Montréal, Québec, à l'hôtel Odeli. Mokolo wana ezali le 7, le 8, le 9 juillet. Boya broza décité. Pour toute réservation pour les chambres d'hôtel, nous avons 3 hôtels à vous proposer. Le Holiday Inn, lieu où se déroulera la convention. Pour toute réservation de chambre, composez le 1-877-660-85-50. Mentionnez le groupe Les Amis de Walesa. Le Comfort Inn en composant également le 1-800-267-38-37 en mentionnant le groupe Les Amis de Walesa. Et le 3e hôtel, Quality Suite, en composant le 1-800-267-38-37 et vous mentionnez le numéro de groupe 28 24 789. Avec l'évangéliste Kamboudu Walesa, vous allez avoir la solution. Ici, Antonio Cavavi à Montréal. Charisme. 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 Merci beaucoup, fidèles internautes. Très contente et très ravie d'être avec vous aujourd'hui dans votre belle émission que vous aimez bien, votre mission. Les stars, vous les savez, les stars, vous suivez ça à travers www.congopromotv5.com avec notre meilleur boss, le boss de l'air boss. Lui, c'est qui? L'ingénieur Raph Ngindu. Je suis là déjà, votre Neymar de la presse congolaise, la présentatrice de cette belle émission, les stars. Aujourd'hui, je dis merci encore une fois à mon Seigneur Jésus-Christ qui accorde de beaux moments et de beaux temps qui se retrouvent ensemble avec vous, mes fidèles internautes. Je dis merci à toute la famille Congo Promo, à commencer à mon coordonnateur Sergent Piana, Istamouché, tu ne tomberas jamais. Je vois déjà ADT de moi, Christian Bouy, Yakosto, Yambinga, Yagaya. Gianni célèbre, l'image parle à sa place. Merci à toi aussi derrière la caméra. Aujourd'hui, je suis très contente de recevoir pour vous l'invité d'aujourd'hui. Je suis avec Bokulaka, souhaitez-les si, Bokulaka. Je suis avec lui aujourd'hui. Ah non, le souhaitez-les si, Bokulaka. Boyebi, Alaki Wapi, Pazanani. Naoloba mingiti nazana awa kenda na yangola mais lelo azongi na biso to ebité alinga le biso actualité nini alinga expliquer biso nini ya bien. Je dis merci à toi PL le Tumba 9 sur 10. Merci à toi. Je dis bonjour Bokulaka. Ouais, bonjour Néoma de la presse. Bonne santé. Ouais, pepele vraiment santé zara ya kuidadu. Attention keba iza pala ka lelo o ezo ya na mpepa lelo. Combien de jours déjà na kata Kinshasa? Ouais, on a enjeu déjà na 2 semaines, na kata Kini. Na yaki pinda po na sala promotion na ngai. Selon ndenge producteur na ngai atindinga lobité souhaiter laisser il faut que na on Kini na maison na ngai ya production ezaka na Toronto na Ontario na Canada. Maison Jodabia producteur na ngai Jean-Paul Elese. Ne batindi balobité il faut zanona Kini Jean-Paul Elese o ya Tete Bokongoni ya Kafu Kafu
il faut en a kini pour la promotion yango na yaki na kini pour la promotion et puis na sala les sous générique awa pour maison ngelo ba qu'il faut sala générique awa jodabia baloba na nga souhaiter c'est sala générique na kisasa pour na moi feeling na zo mama yankelo quoi. Na Angola kuna sali combien des années? Ouais, en Angola na sali 7 ans. 7 ans en Angola. Na 7 ans on a comme on a souhaité laisser na bo na za 7e ma famille na botama dimanche na 7h du matin na série 7 et on a sali 7 ans na yesi ko sala makambo. Na Angola kuna na 7 ans sali et là on est bien au salarié kuna na Angola et là on est tinda que non OK na Angola au vous mais na 7 ans. Bon et là que tinda ngana ke Angola zali tango to longwe na Victoria tango to longwe na Victoria pour na robetelo histoire complet na loba été na novanda na Angola pour na sala mouvement kabande ba misa bayaka souhaiter laisser talaboy na sali pays de le jango na komi na Angola na moniki musique a éminé a ezaki pendate donc ce qui ngana zalaki na Angola te mais Victor Eleison et le moment il salamate wana kondo azana nous vivants na komi na travailler na vendre idéologie ma mbepesi na monaiki na vanda na Angola pour les Africains za mabele na biso ezana ba massa na biso musu bavanda na ba Paris bavanda na ba New York bavanda partout bavanda na ba Afrique du Sud ngana ponaki na vanda na kuna na zape na mouvement na Angola où na betaka na ba petit na kambaka makambutu comme moment est comme qui venu na sali pala ki na kuna comme na zwaki producteur na Canada na sali pala ki na Angola sonorisation na mona ki zaki bien mahambutu bien et un producteur n'a pas singalbité souhaité laisser photos ça la en cheval Angola donc Luanda Kinshasa Jobour Kinshasa Vinduki Kinshasa. Angola on peut musique à malongue à la raté comme orchestre no ezaki nini au Angola. Bon nga comme orchestre n'angezaka souhaité laisser beaucoup là esprit à descendance orchestre n'angezaka esprit à descendance il y a lutte à continuer la lutte quoi donc Angola vraiment ozana raison ko loba bongo angolais aloka mikili musique na biso pour percer ezaka moi passer mais comme biso tozaki na ba kombo na kizalanga moko te na kenda kuna na babi ndunga shokuruma sananga betaki musique ya quartier la te kuna nga nazo beta Victoria to kena na bazobozi bango bakufa batika biso do certainement yango zobozi bokunza o misa na yo sala promotion. Yango monike baninga no bazokufa bokenda kenda yango bite na welisa na ngai rome mukadi wani babi welisa no monike babi akei sobozi atiki biso bi na seta ona nazonga mabele te omoni neoma de la presse omoni eza pona bongo te ko welisa te nini te moni nzamba benga biso mutu na jour na ye nga na pesa idéologie na nga naza chiffre 7 bato bayebi mamba bible so batangi chiffre 7 ba ko comprendre idéologie so telese nga naza 7e ma famille et papa na ngai Joseph Elese akufa atika biso bakundai na Kimbanseke nga mama na nga Véronique Beyoko Osonga bakundai na Mbeseke batika biso donc naza 7e ma famille na botama na 7e jour na botama na 7h du matin naza série 7 na sali 7 en Angola. Et lobi moi mingi. Lobi moi mingi bien sûr lobi moi belé 7 wana et lobi moi mingi c'est quoi ndoye. Pone au mona ki via kufaka kondo na biso kin kese mené à ozo makasi wana yo yate pourquoi? Bon tant que mené à kufaki na yakite pourquoi naza wana na uti ko zo maison nga fraîchement. Na zu maison nga production Jodabia ezaka na Toronto na Ontario na Canada. Fraîchement na zui Jean-Paul elese oya mama tete bokongo nya ya kafu alobai na ngato banda makambo omoni matanga esila kate matanga esila ke pa ya bakolo matanga te mais pa ya kolo matanga esila kate abisinga souhaite elese yo za kester na moment oyo ko kendeka kini matanga ozala kaka ozo comprendre to bosser nano et pa na biso balobaka d'âge moko boye bakatisa ke bale pone senga ko mona mboka te na lingaka na kati balé ne senga omona Kinshasa mais siko na kati si balé na ndenga bien omoni te koye na yambio na flat
naza pe posé quelque part soki nalingi nasala boye nakosala boye ere wana elingaki ezala troto yango monaki nakende cimetière nakei kotiela vie fleur natieli vie nanga fleur natieli koko nanga musicalement parlant lenkuru ekomani papa wema natieli pe fleur nabandaki nanu na emene ya po ye moto abotinga na musique après nakepa kokobar natieli bango fleur na bonne di forme bolakisa pe na émission na bino ndenge tozosolola po monde entier emonaki eswete elesa kendeki asali hommage wana natikali kaka na hommage moko na osala mama nanga kufanga nazalaki te comme mère nanga kufa nazalaki te nga naza dernier na ye donc il faut nakende kosala mère nanga hommage et puis nasengela ye messe ya requiem et puis bon wana nyonso ezaka na kati ya maison nanga Jodabia ndenge Jean-Paul Elesa ebisenga lobi te souhaite elese kende osala boye et puis nazo sala générique awa générique naza na 16e rue et pas ya JC Tituka ingénieur de son donc générique zawana et puis na nzembo moko o na osala ngona Kishasa na dediaki na Bill Gates boss de boss les grands millionnaires Pole Wanga na pesi bambote belé bisika za na kati ya Kenya na pesi bambote belé na JC Motindo wana bato yonga nazo yembela bango baza na Kenya JC Motindo Pole Wanga vient nga général de FAO soki na longo mamba Kishasa na oyana no Kenya poza mabele na ngapi na umela trokuna na obeta tour kuna pona tambola mingi nazo tambola trop maison Jodabia eza première noire première africain première congolais ba produire na maison wana produisaka ba music house rap ba musique ebela mindele ba zwinga na Canada avant na koma na Canada nazata na moi 8-9 pays au maison nangezo tamsanga donc soyi na komi kuna ndebo omona ba makambo to bombi eza ebele donc makambo to bombi eza ebele. Merci beaucoup, merci je te laisse beaucoup la carte tout avancer malé mais pour toi on a au moins un vieux peut se placer c'est pas ça la vie payer le tumba aza déjà on a zota la rosepe là. Ouais, le tumba na obeta pendelo ko moko te na beta biloko na sala na Victoria. Pour moni batom soso baleka na ba Victoria balobaka trop. Soko ko tuna ba mobi mabasi oke ko tuna bana mai ba Sampaio ba Gimoler ba Zoebela ba Eric Masudi ba yebi oya vandi azo sola na yo l'inspecteur Nkunga et puis mallette satellitaire ya Kinshasa Menea. Tozaki deux mallettes. On a souhaité laisser avec Doudou de Patra Signora au numéro 1. Donc des mallettes, il y a Kester, Bayebi, Nanya Zolo Bawana, inspecteur Yankunga. Donc Naza, Nayembi, Trona Victoria, longue histoire, Mboka, donc Totika Penza Baprint. La longue histoire. La longue histoire. Mariana, venez, oh chérie. Mariana, venez, oh chérie. Aya, Munganga, sauvez-moi. Wana to salango, na mauso. Et puis, ndenge alula kayo. Ndenge yo kanisaka te noniere mokolo wana mama narompa Mandela bamoni bino na ye mboleki ye bozali kozingana ekopi il t'aime wana na mimo yeba eloko yo l'amour. Car Lewis c'est ça la capacité mingi na morote mao yuyu tumbure na bolingo esengi tendresse esengi boyokanyo atayo tonda bomengo lokola re ngumba ya Congo nandimi na ngana zanga yote o Claude Makelele tala batao nga souhaite laisser na yemba ki ba joueur Claude Makelele l'international azami sananga mona mai bisika zali akoma lelo entraîneur ya équipe ya danger na kata France biso tolobaka mingi tepo biso tozaba musicien ntama oyo Kinshasa Menea alobaka quand nous avons créé le monde des artistes à notre image ba petit dream team ba laki ba biso ba souhaiter laisser Néma de la presse oyebi eloko ngana sepeli lelo oye penza kozwa idéologie oye kozwa masolo na source
il faut que ça la déontologie oyo na moni na yo lilo eza ba déontologie oyo ba journaliste o ba uti benda na ba ifasiki na ba wapi batangeli banchiki yango zo sala ngo moni na sepeli po oyo ko zambiaka a expliquer na monde makambo ndenge nini ezalaka yango moni na lakisi batu image wana na kendeki epa ya King Seremenea na bokasité ya Jean-Paul Elese mon producteur des décennies na bokasité ya Mama Tete ya Kafu Kafu na kati ya Toronto na Canada na bokasité ya ba Paulin Wanga les millionnaires na bokasité ya ba Gigi Bokole ba Alpha Bokole wana bato basimba ka Elese sans oublier Pinza ou matériaux durables mon pote depuis Ntama donc oyo bozo idéologie na kati ya Katimini po esa la vraie bato ba comprendre qui est souhaité laisser comment il y a cause à na kati ya bakini na kati ya Afrique ana kozwa producteur na Canada tala na niveau wana sikoy bandene onde ni idée yango wana osaki na Angola pa Angola ko musique yango ko moi genre mais producteur malamon en Toronto moi le wana seulement ndeni bon omoni biso tozwa benza idéologie laquelle dia créé ce monde o batambo o baloba nango droit chemin soki musicien otika ba printité au monde to solo la monde mobimbe koyeba na ba Canada na ba Australie na ba wapi place oyo kaka Congolais zazo yo kalingala ezala Congolais Brazzaville ezala Gabonais ezala Bangolais bambo na tangi na leka baloba lingala ezala même ba Kenyan ba yebiki wona souhaité laisser aza produit to péché to yo kankunga pour lelo musique ekufi ngana sali nzembo moko boye na dédié Tete Bokongoni ya Kafu Kafu nzembo na yembeli mosi oyo asali 6 ans 26 ans pardon na mobali ba utilisaka imo moko Facebook moko ba utilisaka WhatsApp moko tala niveau ya confiance omoni ba nzembo oyo ba Congolais bazoluka bayoka yango wana ba nzembo ya babi bétiste ba nzembo moko anthologique oyo ezo dikemas mosi wana lelo confiance esila na mukili confiance esila lelo omona moya ya moko bo téléphone au batamaka moi nzele nanga mona te moi type nanga yeba te mais ce que momi wana bazalaka compte bancaire moko donc na yembeli momi wana nzembo wana komba momi yango Tete Bokongonia mobali na ya moni confiance eleki asinga souhaite laisser Tete Bokongonia komone komika ya Kafu Kafu tala niveau wana ba parole eza na kati donc ba lekata confiance oyo Rose a expliqué biso makamba Jacques ya Titanic ba lekata confiance oyo ya ba Romeo et Juliette ba lekata na confiance oyo Abraham webi ke lisolo ya Abraham tango bakendaka na Egypte Pharaon lingi momi Abraham abangi pona grand prêtre mais Nzambe loka alaki pire Abraham a frappé na Pharaon pour akozwa momi ya mutu na été ozo comprendre akozwa momi ya mutu na été mais siko confiance na bango eleki même oyo Abraham amonaka na Egypte siko est-ce que na temps ya lelo basi na biso oyo ya génération na biso bakoza na confiance wana omoni mère nalanda interview moko boya et certainement yango na mama Sharufa bisiko zali okoma mosala Nzambe au mwana na yo petit na yo souhaité laisser donc oyo lifanto King Seremenea ya idéologie ya cha alobe loko moko be difianga mère Sharufa makambo mère Sharufa sala na ba viva la muzika na kota papa Wemba est-ce que ba jeune ya lelo bakoza ba momi na biso ya lelo bakoza na idéologie wana de jo moko babotani bana na ye moko boye aya pesa yo obokola bango obokoli pe bango kitako yo kokango makasi soko kokango za ya Kafu Kafu à partir ya lelo na obando benga yo neema mokonza presse potala ngande neema betaka yo soko betaka ngo do à partir ya lelo yo komi ya Kafu Kafu no yango moni nasali banzembo lokola ba duku nasali banzembo neti nzembo moko toyemba ngana eminea pongana za simple na kati ya mouvement na côté toyemba komo nango Pirochini ngana lembi na ngana ko bondela yo elanga taloni ngai na yo Pirochini na longoli yango bongo poto yemba di début à la fin Victoria Mobimbezo betela biso na simato yemba ngana kesi ngana sali likolo via salise
Hermo na sali C via sali likolo pour tokenda ka pentatonique mais ekomi ya Pole Wanga ngana lembi na nga ko bondela yo yo elanga taloni ngai na yo Pole Wanga mama Pole Wanga I mama nalinga yo mingo Pole na pusako bondela Wanga tika lolendo poto vandana yo donc momi azoyembela mobali na ye Pole Wanga nalinga yo to donc toza na ba idéologie moko o nga nazo kende nango eza azo expliquer Pole Wanga tika lolendo Pole po oyebani oza grand prêtre boye nalinga to vandana yo nalingi ka ozala yanga ozo comprendre donc makambo ezebele o nga na ye nango na yete pona longola bato bayembaka ba chéri na yepete pona baxelo comme na yende ko édifier les anthologiques bato bazonga nanu ba comprendre hein o eloba mutu na ngai ferigola talasima tozonga pe bato poto ke na musique wapi. Ok, merci beaucoup, ça fait plaisir déjà à toi mon ami, ma copine depuis Londres, Grace Isen donc il y a eu un Grace Isen depuis Londres balobi Romain Mukadiwani touche même à Rome slim mais ça me ça na nzoto babi kandele kecho lingara body mo lemba piercing c'est bon pas na yo nso caresse ko na kati ya album na biso ça na tozo combo le titre ouais na kati ya Cuidado toza na 10 titres Cuidado eza na portugais na lingala eza Keba na français zali attention 10 titres pourquoi bon na tie 10 titres po na kena bango penza likolo na nte bayokanga bien pour na kati ya longue histoire na kati ya bamboka mboka po nga naza chanteur et puis naza animateur bayokanga nanu bien na bwaka na ténor na yembaka na ténor na yembaka na C na yembaka première na yembaka tout na polyvalent bayokanga penza bien après tokoya kotala po na maison wana na maison Jodabia eza na ba surprise ebele à part nano disque na kosala so film na Toronto na Canada na lakisa batu ndenge nini ba shita nyangara ozo comprendre po batebele ba ebite shita nyangara eza nini ezo kabola États-Unis na Canada donc naza makambe belé na ko dévoiler ngo sikote tozana na ba production belé to kenano na audio et visuel et puis to koyana na ba film makambe belé siko na dit titre wana poto mo mo premier album bani au ça la moi 4 moi 5 à ceux qui n'est moi des générique moi quelques chansons yo aucun moment on a besoin na base donc pour na belete na linga ikutu na kende na 22 maison de Kataki to sala 10 bomba 12 ngala za na bagage ya banzembo belé na yebisaka petit frère na ngai basiste le grand basiste Mobimba Basi tozaki ne na Luanda na esena bi petit na ngai omoni ligne ngana zo kende e kokamusa mokili mobimba lelo pazana biso awa yoko comprendre que vieux wana za simple koloba simple eza spirit tuntu na esprit ozo comprendre 10 ezaka po bato bayoka basepela naza banzembo ebele mama na ngai na biso naza banzembo ebele ape na kine koma toza banzembo ebele ya kitoko beti mo pe eyokani nango te est-ce que yo confiance en ozo songo wapi ya robemisa 10 titres eyokani te po batebele bazaka na l'arte oza nango ti landa fila ide nanga batebele bazaka na l'arte longola nano idéologie kisi il faut ebelo kango ozo sala po batebele ba okansaka so to koti ba loge to simbi ba kisi bon to bosani Jésus l'idéologie laquelle Dieu a créé ce monde droit chemin c'est qui c'est Jésus-Christ. Non, Jésus a pona batu nyonso ya monde ko banda ba pape ti okiti na ba shege Jésus a pona biso nyonso bango nde bazo comprendre idéologie te omoni excès de passe et tindika batu ba kende yango na biko zanga l'art excès de passe ezo tindika batu ba kende na ba jemo zanga tina nzoka nde muto no zo kende na je wana nanga na ye tozo banga ka mutalikolo emene ayemba nganga pe ya lukaka kisi lokolanga na mokili keba ozo comprendre
Nanganga, nanani, biso tout, to pas grand prêtre. Bon, nga mutu na poussani pembe na grand prêtre, na tout ni grand prêtre ndeni. Nga souhaite laisser na besoin na vie, tala boye na boye, grand prêtre apesi nga producteur. Producteur abando financier nga. Yo soko zo ya côté nanga. Na côté ndoka côté grand prêtre. Grand prêtre za yemoko. O moni que ça côté ka grand prêtre. Na bato bazo prier balandanga. So zo boa que ça grand prêtre. Na bango ba pasteur. Grand prêtre so apesi mu Congo, ozui mama na limbakala. Maman na libobi, maman na libabe. Kolinga te grand prêtre peso mu Congo. Koyoka kape biyoka yokate. Poye moka lobake, so loboko epesi oye ebate. Prise nini wana. Il faut tout comprendre ba appel nyo surtout prise nini wana toza na gauche na droite. Mais gauche epesi droite a ebate. Afungola biso je déjà. Mais bato bazo comprendre que grand prêtre afungola biso je. Soki autant mon nango na kata nzoto no na loboko na gauche na droite bazaka na kata nzoto mais grand prêtre ba biso ki droite ya pesi gauche a ebate comme na minute au terrain saturé fait gola kamita azobimisa qu'est-ce que j'avais dit bah ouais bazobimisa c'est toujours de la semaine nous otanga na ba ferry na banani ba yebi ki souhaitelesi banga no to bimisa boy shoe ngana ko banga ndenge nini tango biso to yaka na chakuli bonasi na kiwanzenza na baba nzembo na yembeli wa tokutaka batu te c'était une question te o bongo question abetaka musique yemo so question yemo kasi abeta musique totala so ki jibe yemo abeta musique totala so ki wera yemo abeta kasi totala so ki nyoka lengo yemo abeta avec ba petit kumbela esimbi donc ndenga naza wezaka pona souhaiter c'est naza sir na ba pecho naza na bango na sima kumbele ko simba bango ndenge bayaka ka maleme na terrain ba vandi site pourquoi pas nga souhaiter laisser ngana obanga na Teresa Satirine loni mais TV ona ya biso nyo soti ndenge oyambinga oyamba ape bango bongoti tango bato ba otala nga na TV ba moni ke loko nangeza bien ba osepela nango yo lingi ka kisi après démarrer est-ce que kisi mutebetsa ne mabali na makolo kisi mute komisa yo boye po koma célèbre ngana zai ko talo na ngola nazo talo na Congo promo est-ce que kolo Congo promo rafungu ngindu bisika zali kisi mute komisa savoir koyeba musala ezala moi bien moi boye omoni souhaite laisser na ba savoir belé na ebite boulot et puis na mayele on comprend le comme ça en danger na mayele na ebite boulot. Merci beaucoup, ce télé-site. Je vers la fin. Je dis merci à Pinza ou le matériel durable. Merci à toi, Babi. Bonne à la famille, comme on a, Babi, Baza gentil et ça ira bien. C'est que générique aux obimisa. Au salon déjà en Angola, aussi ça n'a pas kinto banyoka na kin. Générique ezali déjà na kata kabosh. C'est que tous aux salons à wapo feeling à kisasa. Clip moussous na salagi na Namibie, clip moussous na sali na Angola. Clip moussou na osa na Canada, clip moussou na osa en Afrique du Sud. Vous comprenez? Donc toujours ça là différents sites pour nous repérer ça va tout goût, kolakisake, comment souhaiter les autres travailler, pour nous autres travailler na ba tendance belé. Nous travailler na trois tendances: audio, visuel, na présence. Donc il faut être beau, il faut visuel les akitoko, il faut audio pesa akitoko na matoi. Pour être agréable na kati ya matoi na yo ndenge définition musique ezoloba. Vous comprenez? Et puis générique nazo lingana sala pour nini il faut na boaka batuluko la ba Solange Kofo babima na boaka batebele babima po ba oyanga pe bazala kotoyo bayokana au moins ti Solange Kofo banda web sanga depuis Kalambai que souhaite laisser sala ka générique na kini souhaite laisser kita kaka yango to kiti to sala makamona pour to boaka batebele neti ba pole wanga aza déjà na melopé neti ba gigi bokole na personne no ba certain nyoso na alpha bokole mona mputu oya vrai bisika bazali to boaka bato ya États-Unis bazali pour na poussa na pembe na ba tatinzao na poussa na pembe mokonza ba basket petit na tatinzao mokonza basket na États-Unis yaza na ndako mobimba chambre mobimba basket. Et c'est l'hôtel où là ça va mission. Vous comprenez? Donc marambo au maire la musique a fourmi tant que zonga sous deuxième émission nanga on va souhaiter les sazaï na raison akanga mana grand prêtre oya créa les colonnes c'est talandengo zo mona banzete ezaka na couleur vert militaire depuis to botamati lelo talandengo zo mona ciel bleu ciel depuis to botamati lelo c'est que grand prêtre existe aka ngana benga ke premier artiste numéro 1 na biso ya monde c'est Dieu biso to ba petit Dieu minuscule
Pourquoi nga petit die na paka na opaka nani? Pour nga naza artiste na sepeli sa battement opaka nani? D'accord. Merci beaucoup c'était ici donc bino mboyoki. Oui, à lobby après c'est ma définition na que musique izaka qui c'était Kolo na liboso après Kolo yazala maele peut savoir faire la musique na que liboso to peut c'est chance net peut ça obtenir cette chance donc il y a pas de souci mon de la fin na pour te remercier na suka et bisi public nini o bazo libaku ya rotala biso. Bon mot de la fin ngezali pour une émission lelo pour émission to sala kaka na bisi public bozela bosomba cuidado bosomba ngona ba qualité nanu ya bien nan d'abord pour usine cuidado ezo salama ezana usine na Toronto et bima partir à kune panza na monde mobimba talaka niveau ya Canada bozwa sonorisation ya bien et puis bozana artiste na bino oyo akoyembe na bino ba message ya bien bozwa pe danse ya bien makambutu eza bien donc bosomba cuidado bozala dessus te et mené à abande ko beta musique ya bien biso to uti na université ya Sorbonne ya chant ya Congo toza ba parmi ba classe A ya musique congolaise moderne. Donc boluka musika te so cuidado bimi somba na no cuidado loba souhaitele sa ibisaki biso cuidado to somba oyo kama kambeza na kati ba oyo bazala nanga ba oyo pe nazala na bango na musika na ko dédier bango na kati pour so na lobiki na obwaka libanga te wane komi trop dire na ko dédier bango na kati et puis naza sir na o nazo sala pour se pesamité malabino na pesi no bambote belé na bamasa tout yangola o balinga so na bina pesa bazatala kimvuka so na bina pesa na Afrique du Sud na bosanité Didier Deklo Pukuta Presse Lemba bosimba cuidado makasi Deklo mon ami Deklo Pukuta bosimba nano cuidado makasi na pesi bambote na Kenya na Anthony Molongi ya le big boss na pesi bambote na apinza au matériau durable mon pote ya zalakananga mouvement na yangoyo ozo comprendre na pesi bambote belé na ba maso balingaka mouvement toké na Paris na pesi bambote na Chabaloko à mon ami privé leki aloko kanza na pesi bambote belé ska ozali Chabaloko sans oublier Lorette Lianza Ekaola na pesi bambote na Blandine Kombe Bondele Guy Royal Niki Elese ma fille na peso bambote belé na Belgique bisiko zali na koko nango tiko botelanga Niki Elese na mobali na ye Yves Elpard bisika bozali bambote belé de cuida de zakoya sans oublier bambote belé nano na producteur nanga et le producteur nanga sali tozo kende na ye tilelo Jean-Paul Elese oya tete bo Congo ya kafu kafu bilo basali na maison na biso Jodabia pour na kata maison ezakaka Jean-Paul Elese te ezana mindele on a ba mindele nyoso bazawana na kotanga bakomo na bango te baza ebele na pesi bino bambote belé na maison Jodabia souhaite Elese yeyo tokokuta na po lingala tantôt bozoyo kate il faut Jean-Paul Elese à transmettre bino en anglais donc souhaite Elese yeyo bambote belé bye bye Rafingindu bisiko zali na bandana eleloti omoni boss na yo Rafingindu to bandana eleloti Rafingindu ba certain na yo to bandana e depuis bantama depuis baliwa ya bazobozi nazalaka na Rafingindu mais lelo tala lelo musale meminga tina kini e ko memanga Rafingindu koyoka ngali soso na Congo promo tina ba Afrique du Sud oyoka ngali soso tina okena ba Kenya kaka na Congo promo. De cette émission Les Stars, nous disions merci vous qui étiez là en train de suivre votre belle émission Les Stars avec votre Neymar de la presse congolaise. Je dis merci à mon boss, à moi, l'ingénieur Rafingindu. Merci à toi, Gianni, célèbre l'image, parle à sa place. Je dis merci à toi, les Rose Conten, Brice, Ikote à ma Brice, parce que l'angambote belé, papa Garel, PL Tumba. Merci à toi, merci à Grace et Hissène depuis Londres, Gauthier Mascotte, l'homme idéal, mon vieux, à Tikarangate, à Rotikarapengate, donc mon vieux à moi, Gauthier Mascotte, l'homme idéal, je t'aime, donc merci à toi, Romain Moukadiwani, touche à même à Rome, ma bikombo yangoana, ma solonde yangoana, Romain Moukadi, des gros bisous à toi et on se retrouve avec vous à la prochaine, bye. Aujourd'hui, Maxi Bien-être est reconnu comme la solution idéale au sein des couples. Dites au revoir au maux de dos et à la fatigue physique. Vous procure une force physique permanente.
Chaque soir, célébrez joyeusement votre amour avec votre alter ego comme au premier jour. Peut aussi être utilisé comme une solution indéniable aux problèmes d'hémorroïdes. Ouvrez la boîte Maxi Bien-être. À l'intérieur, 6 sachets portant le logo Maxi. Ouvrez le sachet par le bord, versez le contenu du sachet dans un verre d'eau tiède, mélangez avec une cuillère et c'est tout. Pour vous procurer Maxi Bien-être, c'est facile. Appelez au numéro 0033 78 220 12 51 et 0033 14 16 77 751. Allez sur le www.maxibienêtre.com pour trouver un revendeur agréé près de chez vous.